Voilà. Bonne arrivée, hein. Merci beaucoup, mon frère. Mhm. Matika Songo, il est très important. Ouais, voilà. Aux on en a bien. Ouais, non, non, oko bien, siko non, oko bien. Salut à toi, Jenny Ikoka. Mais avant tout banda, Francis Balingi, je te salue, mon pote. Avant tout banda, nazongela susu nanu, moi, vocal à Kiki, parce que le musique est changé. Musique est changé, mais na découvert que l'oko wana, na sali banalise, na vocal au paiement, au kata vraiment au paiement, na wana, au tigino batabaleki, apoyo ozonga. Bonsoir encore de plus, bonne arrivée, la émission La Bichot, Star à l'horizon sur TikTok, idéologie, Yassika, to Sengaki, to implanté en haut, to Kotaki Bato Ebele Bele na TikTok, Makambo Ebele Bele, mais biso to bay to tenga mamandambo. Il y a quoi innover encore de plus, na ba merveille katombande, to travaille à ba Eli Mogisho, to travaille à. Bienvenue à toi, bonsoir Nayo. Un mot par rapport à aujourd'hui et puis à l'émission Nabiso, parce qu'on est là, na bato nyonso ba Holanda biso, na ba oba kokuta biso, na ba oba bandi na biso. En tout cas, merci beaucoup, Matika Songo. Ça me fait plaisir. Lelo zwaki initiative wana po yambangai. Na pesi nanu ba fanatique nanu ya émission nyonso tu na pesi bango bambote na bango, na ba respect mingi na nango po na bango. Et puis na pesi ba fanatique na ngai bambote ebele, en tout cas bokota ebele po tozwa temps pena ya kosolola. Bozala mo ebele pena bokota comme il faut, comme ça tosolola pena tranquille quoi. Donc naza wana po na bino ba week-end na malamu na bato tu bazolanda biso, ba week-end na malamu na ba collègues musiciens nyonso tout. Et puis ya pas ezali oyo nyonso ezali na groupe ya président na biso papa chéri. En tout cas, na côté wana, nazopesa papa chéri encouragement ebele. Vraiment, azala makasi lisusu po toyebi ke aza leader ya kosaka na kutu tate. Papa chéri Jibe Mpiana. Donc, makasi ebele na makambo na ye ekende su liboso makasi parce que c'était pas facile. Aotoleka betape moko, eza grave. Donc, Nzambe asali susu grâce. Vraiment mbalo yo makambo tu ekene malamu asala ba projet na ye malamu et voilà na ba fanatique nyonso tu duka na pesi bino bambote ebele. En tout cas yango kana koloba. Ok, merci beaucoup. Mes sincères condoléances aussi na bato mosusu o toyebi te me bakufeli, en tout cas BCBG et l'équipe Oui, est na koloba lisusu mpona ndeko na biso pe Chamberton ota kobungisa awa na poto na famille na ye ba courage ebele ba condoléances encore parce que c'était pas facile kokufa bongo trop jeune boyebi kaka eza pe na pasi mingi yaka facile te na ba famille na ye na bana na ye batikali vraiment ba courage ebele na libota na ye. Ok. Voilà, on va commencer l'émission. Si on peut parler de TK, Tolobanini, Batobaye, Bateka, si on veut parler de TK aujourd'hui là, qui est TK, né dans une famille de combien, commune Nini, parce que Belé Baye Barakara, que mon temps sous ah, ya une goya, abimena na avenue moro, abimena plutôt na commune moro boye, abimena mais peut-être à natif, il y a place Kingandi, à Baleki boye. Si on peut parler de vous maintenant là, ou expliquer biso, yo na naissance ni. Teka Yobanza auti abimi na famille oza na 7 personnes ye mo aza na l'aîné de la famille. Ok. Donc abotami né et grandi na Bandalungwa, vraiment na bandali ya tongo ya tongo pena ntango nzambe abanda kosala mokili kwa. Teka Yobanza mwana bandali ya tongo, bafamille na ngai ya bandali bango nyonso bayebi, baklasse na ngai na bandi yango na Bandalungwa ti kokende na baacadémie de beaux-arts ndenge ya kaka. Et puis Teka Yobanza homme marié na Chantal Vela ma femme. Voilà. Voilà. Marié, namonaki Arlette Maël comment il nation na papa na Jonathan. Ah oui. Jonathan fils Azanakin et Arthur mon fils. Azaliawa ma fille Océane. Azaliawa ma fille Beyoncé. Azaliawa
Et puis j'ai un fils aussi, Francesco, Anakin. Voilà, parlons maintenant de la musique. Je pense que tout le monde va comprendre. Lelo Et Teka, Omorium aussi, hein. Asuna mwana mususu Omorium. biso toza ba natif à bandade, ba negra pe na bandade. Lelo oh, Bana bane belé. combien de bana boy? Na bane belé, so na bi bane belé donc ngai nazali papa oyo ya bolingo. Mais on atangeli bino bango wana. Bwana nyonso bana baza na descendance na yo na mchoko. Voilà, bana na ngai. D'ailleurs, Robert appelle record na papa Hervé. Te. Na Robeta record papa Hervé. Tika masa na fera bana na ye na ti obani mabe. Fera bana ye. Biso ta totanga bana. Po toza na bolingo ya bana et puis bana so baza bana il faut loba bango. Bana ba na bango ti. Lelo to mona bato mususu. Bango za wana tranquille Chantal Vela nzembo boto yoka. Oh bébé wana. Yango wana. Mais lelo c'est un peu rare na kilelo bato mususu bandima bana mais waza bota libanda ni ba mususu basala la division séparée mais quand même yo ndini ferandimaka il y a des autres aussi hein. Ben oui, wana ezala important point ni oboya bana. Bana ya bénédiction nzambe. Bana ya bénédiction nzambe baboya raté, bana il faut olinga bango pour bango nde baza lipamboli monene pona biso. Ezala bato mususu nzamba pesi bango te, yo soki ozui sepela nzamba pesi yo. Et puis bato nzamba pesi bango te, nzambe pa koyeba kopambola bango pa pesa bango voilà quoi. David Lutete Gaucho, je te salue. T'as poté les lives, David Lutete Gaucho, je te salue. Mon fait bon, n'a bien raconté 4. Oh, ils ont un sala, tchala teka. Voilà. Teka, les lots, c'est un parcours à Teka. Teka a commencé comment? A Bandindu le Nénin. Bandi, Potobi, mingi, ba bandal, ba utimba lifaki, ba Jordan Kousa bazaki. Na nini kuna basini kobi basanga bando sanga na tinela balari wana Teka abandindu lende nini Teka abandindu le d'abord moi je suis né artiste musicien artiste dans artiste complet en fait. OK ngai na bandindu le à l'époque tozaki ba grand smurfer na kinoa donc il y a blague ibutute bandalungu yebi wana na ba débit penza zone ngalo ba débit basiri wana bandalungwa eza bandalungwa oya ba yamaka ya lauki lukika basiri wana ya oh babel vula vie babel kache ebunda manakino wana na bandalungwa ba vie na sona ba kache ba vie na sona toma milimo na bango pe manakimia vie babel voilà donc ngana bandi musique na batawana nazaki déjà Nuleman to beta barap to beta to ça to bina ba sumer ba break dance après na koti pe na chant pour toi ba plus ba musique ba mindele à l'époque wana ba concours de danse naza sur période wana ki ba gâteau Bivens Sixa Danger ba concours de danse ba nego leka ndenge ya leka après wana nde Teka de banza ayo okota ngana akina master na ngai master na moto akine vraiment to wana ozane mwa mingi papi mampuya na bandal. OK papi mampuya alaki masa R2 ngabo ka concours de danse mampuya landa R mope ayo tala tout ça là na master na ba Gino lia ki balaki après na yo mona ke mampuya singa bien yumba bien na mouvement kuna ya ka bano sala et ça bien mingi pena. Na kati yo muke tozo na place on a so na comprendre bien qui janspile nao yango wana to découvrir na ba maison mère to découvrir ba danse wana yango wana mona ekotisa mayele wana ekota wana ya style ya kobina wana na maison mère. OK que elo bata les pauvres Nico Bwakongo apema na kimia noko ya wera aipsanga bina ngai yo za mwana moko na zo comprendre yote yo ndiro changer maison mère façon kubina babana kubina buite uyina makambo mususu kubina komi ya ndenge mususu pauvre Nico Bwakongo apema na kimia donc na yaki na style moko
oyo etikala mpe lembo ti lelo forme ya danse ya maison mpe ezwa sous forme moko boye ya empreinte na ngai wana tika wa. Donc toza bato oyo tosali quand même nzela, mais début ya carrière na ngai Rouam Lifaki de Bandal na bandaki wana tozalaki na bamaster. Gino Liaki en tant que directeur artistique na biso azalaki wana mpona kopesa baboule kopanza baboule. Gino Liaki wana balwa neti bafondateur ya Lifaki wana na niveau moko boye. Parmi bacofondateur ye kuto kotiaka ye déjà na likolo Male Jo wana. Donc bazalaki wana ba Jo Male, G100 Sakoko, Freddy Chulumba, Papi Mampuya, tozalaki na Morin azalaki wana Maliki, et tozalaki na master na Valmo de 15 en passant. Et puis après Lifaki pas dikero de au salama papa sombi Vespa yo kapasi na moto leki na ena tukutuku. Voilà toye wana sko kuna tokena okutana ngai Selo Scram Kusa Jordan Streli Mikobi master na ngai pire osakana te ya bandali loti mugolo yeso oya. Et puis après tozalaki wana baburo mpela pe baleka wana bamama le pe baleka wana Serge Mabiala pe tolini pa Dikerod. Voilà c'est Léon dalaki animateur na biso kuna ndete okosala na clip wana babeta babiloka ba basket wana yo pozaka na clip wana bapena na clip wana tolata ba numéro 2 na babati. Si nayebi li Jordan Kusa azali Streli azali. Voilà Serge Mabiala pe azalaki na époque wana. Donc na garçon mo boy na ba tepla akenda wapi joli bato aki mo ebele. Après ndenge ka ezalaka toya koleka wana mais bato be bakosanaka ke nga pe na leka na BCBG pa papa chéri tokoma wana tozoya wana avant tokoma na lingi tozonga na kamwa moke. Voilà Lifaki tombo ozalaki na Gino Liaki ba relation na mino ezalaki ndenge parce que lelo c'est comme si na Lifaki bato ebele ba émerger vraiment te na carrière solo internationale, na carrière plutôt internationale nde tolobaka carrière un peu long international na sens que un peu long à côté na mouvement moko et puis bimi à Paul Pucé à ke moi likolo kombo et kipe mais bato ebele bozana bango na Lifaki wana ba pusana te. Yo na Gino Liaki c'était comment cohésion dio mon bosani otanga G100 Sakoko. G100 Sakoko oui naebi oui. Voilà yaza na BCBG. Attends BCBG ouais. Master na grand chanteur. Biso na Gino Liaki en fait mati omoni makambo ya ndule to ya place moto banda place mo mais vision ya moko te ya ndé mote mutu na mutu ti to sala ozana posa oye ba place okende. Lifaki ezalaki communauté ya ba master bavandi basangani ndenge ya na quartier bosala orchestre na quartier, mais après il faut voir de loin, vous comprenez. Tozaka fier ya mouvement na biso wana parce que ebimi se belé ba Bikinton ba uti wana to uti wana biso tuto akapena fier nango, mais ya kokende sikoyo au-delà biso to kenda wana ba Gino Liaki ba biso ba G100 ezalaki ndenge la kaka boko sala belé, mais ebele bazali basali mais babengami muke ndenge la kaka bongo. Mais si il peut pour carrière ya musique continuera ba masa musu pe ba une opportunité wana te nzamba sala bongo grâce les musu pe comme pe na moment moko boye pe ba ko s'en sortir bien que tant peso kende. Mais en tout cas moko na moko ayebi ndenge zo fonctionner, donc masa na Gino zo évoluer bien le directeur artistique pas Fali. Et puis nous on évolue aussi le TK na rolo ba je suis le seul na carrière en solo lelo. Bachanta missing bakuta bino. Non, janta na Lifaki non na ngai ta na ga gite. Azalaki te ba Pecos na Canada, grand animateur au Sakana te Pecosé. Yepe azalaki na Lifaki. Pecos ne ba bosa na otange mingi, grand animateur au Sakana te ya Lifaki. Après Bill Clinton na yako ya. Babindo mbebe baleka ki wana. Voilà donc il faut que ça qui comme repère moko ya orchestre ya Bandal. Ouais, il repère moko. Ngai na Lifaki na suka ya Lifaki ta banyeso ya bakendaka
na suka to kotikala ngai na Freddy Chilumba donc ekomaki président na vice président donc après to rekitaki pe batu mususu après wana na ndenga na kendaka na yo koleka siko na Delta Force ya Lofombo avant tokoma wana ntango ke lifaki bopanzani yo change nzela olongwe oui Delta Force kuna Pepe Kale akufi Delta Force bakei balofombo bajuna bavebungi bayokani te bapanzani ya bino ezaki Delta Force nini takombola mwekima po bino nyonso yazwaki Delta Force kote kuna pe vie na biso bwingi azwaki empire bon ngana ye ntango juna vie na biso juna mombafu bakabwani na Lofombo akasali sikoyo po etikalaki ya ye po ye mutu atikalaki na une grande partie ngana yaki sikoyo koya kosintegre wana ozalaki wana mpe na Jino Liaki mpe azalaki wana na Delta Force wana bango kutu baki bata liboso ntango Jino Liaki bakei nde biso toyo koya Delta Force mpe kei nde toyo kosala clip ya liboso ezalaki balatisaka mwana 12 ans couche te oyo ezali Delta Force ya Pepe Kale basakanaka na moi te nazaka na fiche wana natumbolela yango Jino Liaki trop wana soka fiche bango basalaka album basalaka mpa bakende wana nga na te wana yo longwe deja to na oye te wana nga na longwe wana nga na ye te ntango nga na ye bango balongwe wana bamisali afishe wana banzembo wana nyonso biso tosala siko baclip ok voilà parce que bango bamilongwelaka bango tout bamasta mosusu ba Prince Bella na bosana kotanga Prince Bella pe na lifaki ozobake batu na lifaki ezaka ngai Jino na je sante tanga pe Prince Bella po Prince Bella pe master na wana sous grand chanteur Yezaiko comprendre mais ye pas les cas pe na ndenga systématique na nino na nini na Delta Force one ayemba pe atika ban Prince kuna pe ok bango na basreli bayemba album wana et ça voilà ozaki sollicité Patrick Mande ozaki sollicité na Delta Force to omonika ka empire kabwani Lofombo bakenda pe bango 3 na babebani asali loko na ye ndo yaki okota mbala moko to po monaki Jino Liaki déjà azalaki kuna yango yo po préféré ki okota kuna bosala kara eloko moko boye tenga na ya na ye kutu kokuta Jino tenga ta na ye na ye kuta chef na nga Laurent Kadogo le grand soliste na ye okuta Bruno Tsona le grand claviériste na ye okuta le président Godé Lofombo ye na tête na ba musicien msu nakuti John Scott Omega eti na ngawa ya kati banda et voilà yebe nakuta ye wana John Scott grand animateur naebi pa yaki wana après ndenge makambo esalamaki na ndenge mpe badéplacement bandaki après en passant ta na longwe wana nakenda Brazzaville Kisasa après ta na zongi nde na yo obwaka masikoyo na okota siko BCBG tant que PPU toko maka wana mbala moko Brazzaville bayebisa ngai ntango ozalaki na Delta Force wana babilo mo ekomaki wana ya makasi ekomaki makambo bagris tosala banini ndo kokaki te yango okendaki Brazzaville otikaki na yo kenda na yo Brazzaville na nde kaka ya info perso opatrouiller siko ngai Brazzaville nakendaka ezalaka baperiode na mwa bavacances oyo na orenie tokepe mwa vacances nabulukaki nakenda pa oncle nabeti 6 kuna après na ye ozonga kini ezalaki kutu te po soki bagrike bandaye korenie te matinze omoni mutu osodane guerrier oyebi yango mpe nde oza wana soki sikoyo olobi nanga na ntango pardon teka Placris officiel Placris nakomeli yo na WhatsApp écris-moi tanga makambo nakomeli yo na WhatsApp Placris to continue ngai nakimaka kutu eloko moko te na makambo wana ngai nakendaka na mwa vacances na ye kozonga po ngai biso toya bato oyo toa bana ya Dieu créateur Nzambe Mokeli oyo tobengaka Yesu Masiya de Nazareth de Dieu créateur Nzambe Mokeli Yesu Nzambe ya Skatenda okay. biso eza kutu tateko nga toye na makambo no olala
Boyo mituna teke na maison mère moto ndeni ya compliqué makambo. Donc ça n'a rien à voir na makambo wana dona uti Brazzaville ndena yo zonga. Tana yo zonga na yo mona gete sikoyo ngana masaka boyt na matiao. Na matiao. Ngana na banosa ndebo. Ndio monika jino liaki ndenga sala. Ndio monika ndeje sa sala. Ndio monika ndenge presse be la sala. Pour la data force au tikala cause on a problème na mututé, c'est comme si le fombona simananga comme au lukao. Mais oui, au moins il l'offre ndenga sala. Le président Godé le fombo avec ba respect tout na pesa kae. Ndenga sawana wane ezaki famille. Na ba pauvre vieux chora mbemba que son âme repose en paix. Ba anazo vieux chora anazo ma petit na ye. Nzoma wana yaki ndaku. Mais ça qui que le fond pour voyager à yaka poto pero dango. Biso to tika ande na kin to betaka 2 ans na kin. 2 ans après ba bureau moi makamuso ekomaka ya mike tant to yo sa ba recrutement mobile. Après ba buso ba moya yaki na sima wana kaka ba bureau. Ndena yako zo décision ya kolongwa. Mondinga na longwa. Ngata na longwa le fond bazana bisasa te azaki na poto. Donc c'était après 2 ans. Il y a le fond mondinga na yakolongo. Les agité que na longwe dit à quelque chose ou ba dikamobe non. Makamalo bano ba Sophie Kitala ba yebiango, ba Trésor Milenga ba yebiango. Les abu makambo ya gauche droite te. Les agité ya dikambo pena utaki penza na calcul ya sikonde na mekasko sa jebo. Sikotango chebiso boy, ozaki okomi donc chaque fois on ça la quelque chose ya okena okasa mo olongo il faut matana orchestre ou za na combo. Il faut mata. Ce qu'on a qualité nini banda zulo na ba orchestre na banda zulo po anda obina makasi to banda zulo po zaki chanter. Kasi tango uti oyokawa. Matangene sisita invitation tibeta tatu. Lilimba ya borena te biloko nyonso zwibano kome. Makaku nyonso na kini babengaka ye kiki. Roger Mayemba bongo lieveka sese bapimeli bolingo. Chanter. Donc ce qui veut dire réponse d'ailleurs, il y a moi no répondre à chanteur bandozo danser. Wana na malobate. Réponse na wana. Ngaba nako zwangai un artiste complet, chanteur, danseur, chorégraphe. Akuma banzembo. Et puis Nicolo na mo bakisa pe na yi mannequin. Accompagnateur pe lisusu banda obeta pe guitare, obeta pe guitare accompagnement. Accompagnement pe. Wana ba makambo na zwa pa ya dea na biso jino liaki. OK. Voilà. Bana oye bana ba master mais elle mo pas au côté de guitare. Te kanga pe mo ba nina bo ça bien. Na mo obeta mo guitare po grand nga ya sele, grand frère na nga ya liboso. Ya banda obeta guitare. Grand frère nangai coach nangai ya makambu ya ndule Zagor Zigzagor. Yes goyo suka na guitariste boyo ka yepe na album. Biso beneza bena eza ya famille. Ndenge salamaki après wana matina biso ke ngaba nozo nga bena ke mutu moko yaki epi na bana tambola na sembo. Na bana ko respecter ba présent tout place na bana ko le katwaki calme. Donc place moko te na tika salité. Ndenge abatu mususu aleki atiki na salité na sima voilà. Te biso pena kimia. Kimia de Brazzaville à Pupuyo. C'était comment BCBG? C'était comment le choix d'État Force Brazzaville BCBG? Olinga soko zonga le soutien à d'État Force. Pourquoi? Pour qu'il ait BCBG Pupuyo. Bon, en fait, tant na ye ki sasa na rokuta batunio surtout bagi mu pepe mo yaki na kini wana ke na base kamina bazo recruter ba musicien. Na bandalum wana ebika. E banoko sama na bandal bon. Oya mona ki kaki capable. Po wana bachaki pena bachene ti biso tout na temps wana bachaka neti biso tout ba musicien bana bandal bachene biso devant une fête accomplie au fait. Mukula yeo bolela lela ya mwana le président Jibin Piana. Prêtre ayo chalo bikete il faut oya monika kokoka ya akota na kata J. Bacheli biso ngo wana na bandal recrutement na base kamina. Amasa bakenda giti.
o nyonso amonaki akakourage o amonaka mpenaki te ye ya koloba te kende kuna akenda kosala test. Alors tokendaka G100 akenda, Didi Kalombo akenda bazwa ye, G100 bazwa ye, Dole Masengi bazwa ye, Teka Diobanza bazwa ye, Shikito Mutagatif bazwa ye, donc moi belé ba Armangolo bazwa bango. Donc ezalaki bena bien bazwaka biso zalaki lokola neti équipe moko oyo ezalaki après ntango makambo ba professeur Jules Benz bazwaki bon mpo bango nde baki ba pipi confirmé biso ezalaki lokola équipe moko bazwaki oyo faut que tozwa encadrement nanu après ntango bakouta koto oyo disque d'or ntango bakozonga biso tokoti na G eyaki nde wana bazwi biso batoconfre tobetaka kaka concert moko liboso ya MCT na Bandala ya disque d'or fête ya disque d'or oyo ya président JB Mpiano concert na betaka moko yango wana. Alors tant BCBG ozonga Kisasa nazaleka na BCBG to travailler avec le guitariste Mandou Lina et bano kende bien vient na biso Mandou ti na moment moko boye mouvement ya répétition na kasa nani na bon marché il fallait to bano kenda kuna nde place la ki yo dikakati ndenge wenge zalelaka boya boya msubu vandi fo vanda nanu ba blewana yango partout ndenge ya la kaka suna wenge ngana banazo formation BCBG ya Kemberi donc yo ndulisa neti lelo boya na wenge pour comprendre makambo comprendre benake yo nyama na makambo tout donc azui formation akuna na ye na ngo boye zo comprendre et puis tango ça sous calcul plus moi né Bandalungwa donc descend on comprend que j'ai un mamoussou de BCBG dans le lot sutentolo ba papa chéri ba lotanga BCBG 4x4 ba misenyo so baleka na BCBG ba otanga pe yo toté non na mission ko baleka na BCBG so ba bi batanga le wana ki déjà atangi batu nyonso quelque chose aki pipi yo quelque chose aki nani so ba yo lotanga ba otanga mais ngana beta concert moko ya fête ya disque d'or na Kisasa liboso MCT na kida na katiti si donc soki na mataka ta na podium moko te ata na présence ya président na mataka te wana ba maba kontenga te loko na mataka déjà donc ba kontenga eloni sala holo na ba fier nango na ba pena fier nango mais c'est comme so beta c'était nango fumati po batebele ba bien monté mais sikoyo eloko ba histoire ba émission musuta to salaka au moins nous a limité faut le bamaka bezala neti moi muke mais na tango tozwa tamboye na ko expliquer détail tout au moins tango bina ma parcours nyo surtout là maintenant nazo expliquer pena parcours pena détail na ndenge zalaki na leka wana penza na ba pipiu et puis ba masa to ba pipiu ba yebike oui te kaza na biso confirmé donc il est là bongo et ba nego le ka tellement bien au salaba combien de temps na BCBG bani ba mois tande na oyeba te na oyeba soutien ko kakilo na temps oyo na oyeba soutien en tout cas ils ont passé mais voilà faut se la temps ça ba calcul eloni ça que longa BCBG alors espace ezagite non tango babilo ezalaka kete bozela nanu bovanda na bozela na tanda bovanda bozela na bovanda bozela na boza déjà mais bozela na meki ko se rappelé on dirait mini Abraham Paz ayarande na BCBG pona yo ndiro côté le mona BCBG batamikie on est mini Abraham Paz référent na kende BCBG wala sko yo foye bisanga wala sko yo foye bisanga wala mambilo bomona ngala oyeba na oyeba te ngana oyeba te za normal akendaki azwaki mosala na ye eza normal c'est un artiste non étouffé na BCBG soki mpona image na nga atokoba nayebi te étouffé na BCBG concert moko bakal zela otali kaka yo ozoluka avenir yaya samba bengani yo te lo mote tu préfères nga pena baloba na nga te kokende kozala sutu te okoyaka sutu te ngai moko kaka na décider pe na bi na esi ba masa ko ba regretter ba bi ya BCBG si ba zwa yo olumo na pena na bi na gena ko luka la place mususu namoni
double à Tony X okutara wata kuna. Tengata na ye na BCBG wata déjà alongwe déjà accueilli na coopération déjà ya maison mère c'est Koti azoki déjà pas Vientoni makele na c'est bandi voilà maintenant récent. Ok, olongwe BCBG ozongi parler to directement to kotimbalamo na maison mère to betasko masolo maison mère après BCBG tu étais allé après BCBG nde yango na biso ke nakendaka Brazzaville. Brazzaville, ok. Après de ta force, là, quand peut-être on aurait bien été. Je pensais que Zaki, après que l'on allait de ta force, que nous avons Brazzaville, nous zungi de Koko ta BCBG. Non, c'était pas comme ça. Zaki, que l'on wanangai lifaki, so na zoeba sou bien, mémoire ya sou bien, na kendaka, na ke Brazzaville, ok. Tant na yo zonga, na yo kota BCBG. Quand on a Brazzaville, makambo komaki déjà guerre kuti biso kuno bika ba guerre wana leka pour na vivre guerre ya Lisuba le président na président Sassou na vivre en du début à la fin et les gars na Brazzaville quand on a yo zonga king nde sikoyo tant guerre komo kita to yo katsa na ba pirogue to yo koma na king ba boto mabaya wana ko ya boyebeka to katsa na ngo fleuve to yo koma siko na king. Quand tu es comme Anakin, tu es au Kuta, Kabila le père a joué Sika. Vous comprenez? Okay. Et là maintenant, on a parlé, on a fait minanu, mais bon, on a attendant à travailler avec nous. Nous avons dit sous, nous avons dit qu'il faut travailler avec nous. Tu continues boule, au lieu de tika boule, moi quelques temps avant d'Akika pan, alors qu'il Delta Force, bah tout le monde est salama, n'a qu'un maman Delta Force. Ok. Dans la Delta Force, kunande si on déplace zalaki ki na bandi pe mo ba voyage ba matadi na présent le fombo na bandi to beti mo ba kabinda na Delta Force tika ba vocal non na Delta Force tika te ko yemba album te juste date to ba yemba album presque quoi voyageava tanga yo voyager abetaka 2 ans na sima ya 2 ans na tika la ya ngonne mutu siko bazwanga na maison mère. Voilà, histoire est là bon. Salut, merci, bienvenue na ba oba kuta bisho awa tozana teka yabanza tozana awa en tout cas ba onyoso bazolanda biso. Salut à toi Swag Market, je te salue, bienvenue à toi. To continuer to sauter maison mère, place sikoyo makambo e bandi, place visibilité bandi opesama, place louzeye, place au commune pas problème, place au commune makambo belé auto décortiquer un danger. Comment l'idée à maison mère ba memela kiyo cop to ovandi na palais ndenge ozaka mutaba sens et ça la marobi ke kuna recrutement bandi nana savoir faire na ngai, je sais chanter, danser surtout maison mère oyebi ke koyemba e banda osenga pe loketo ba biloko na nyonso mi bali ozaki nango déjà elo nini esalaki to nani oyo amemaki maison mère tozaki courage na yo moko okendaki maison mère. Bébé Kimberly, je te salue. Matika Songo, ngai siko maison mère, wana siko yo, Pichu Kifai, grande sœur à madame nanga. Wana siko yé, aïlo wa master nanga, to coopérer à bien. Pichu Kifai. Pichu Kifai. Pichu Kifai, oyo, yo yebi musute me Pichu Kifai yo na olo baya, madame nanga do ya madame. Madame ozane na ndako. Moi si na bala nati. Maman abiso, oui, maman na biso. Voilà avec respect. Il faut regarder maman na biso azana ndako. Maman na biso oya ndako. Maman na biso azana. La personne autorisation bien à petit mais contrôlé G. La systématique. Na comme madame maman za maman. Kuna botosi. Maman na biso ndako. Na préféré sozolo babon maman na biso. Maman na biso ndako. Voilà, merci beaucoup. Matika sont très nécessaire. Ah ouais. Desikoyo, voilà déjà ngai tam nazana mupa ya président Kodé le Fombo. Wanga na madame to saka déjà, madame nango na bala, on a balaka. OK. Voilà, donc
tozalaka déjà na batan wana na nakoti maison mère te. Après wana nde kosala ke kosola nde ezalaki kaka ozo cascade pe na kin oza pe na madame na yo chéri tosala nde nini nga mpe fona luka place okende okota mouvement oyo eza wana il faut mpe na luka nakende na sikoyo nazalaka nanga kobule te ke na oke maison mère omona nde nakendaka liboso na BCBG te donc namikendela na BCBG ntango naye kozonga navanda mpe temps na ndenge nakendaki na ndenge nazongaki mais eyo kosala PDG lui onema kolo studio meko vient na apesi ye mbote prêtre Luangomba américain vient na biso lui onema ye nde mutu ayela ngai kopa maison mais ke viensone aza na besoin na ngai na intégrer maison mère yanga bela izala bon. Donc ngai nakendaka te nakeluka mais ezalaki na posa ya biso nyonso na kin wana nakobeta mpe na maison mère mais naomona maison mère ondire bango si bakoka na bango déjà mpo bayida ebele déjà attaque chant wana ezalaki déjà makasi mpona okota wana en tout cas fozala musicien. Voilà siko PDG lui onema aye korécupere nga akutanga kutu nayaki na re ya bis naozela taxi wana oza nayaki na petit na ngai ajua mbala tete ya $, azokangisa taxi le temps nga nakende molar natelemaki liboso ya ba Ismael wana apesi master na ngai Abdul Mbuma mbote ebele wana master na ngai natelemaka liboso na bango wana taxi ezoya te mbamo PDG azalaki na voiture moko boye aleki akia tourne kota sebezo azongelinga abaluki pena kota station essence aye afungoli portiere abi eti okende wapi non PDG na okende po nga PDG na yeba ye na sima lofombo. Voilà okende wapi ndeni président lofombo na azongi te na bina azongi te kota na kataka kota na ketika nga nana bablo moko na studio otiela nga bakere moneke zalaka na koti toleki tokomi na studio meko ta tokomi na studio meko nakutaka vie na nga jour yango mutu amona ngai kopo ata ngo esala bayaki vie na ngai shakembo oyo abana oke na yo okoma wana pan mbamo mpe deja change boule mpe deja abi nazo eza nango mambo ya studio te mais kopo mo ezali awa peti na ngai eza mambo ya obukana te tovanda epe na nsoni totala baimage tomonaki mpe totali nso natali abula abiki te petio pena soki akoti na maison mère na systématique eza bien il faut récupérer la systématique à jouer parce que mon peuple moi bana okota dans la maison mère va moi mabe bana okota déjà viens t'en expliquer nga na bi PDG batu balobaka boyo mona ezala na mo pona kota dans la maison mère ngo poto ke na polémique te tcha ba désordre te na yebi muto bazwilelaka yoyi yo falo ya pour remplacer na yebi mais to boyo okota kana polémique to fola ngote to fola passe wana te to sauter place wana so ko fongola ko yo mto weba mais to legi na babi ke yo fo kota kaka wana po s'imposer po soki te za mobulu PDG abi to sola ya ngona ntsoni eza kutu ayebi kutu na za ayebi kutu te ngana to kutana to fongola kamba mo parce que ngana vide oyo banda obangisa maison mère c'était Ferregola batalaki bomboko Jacques batali na yo donc c'était les deux pions au bangai batala ba peser kilo na kati ya maison mère pour na départ ya Ferregola c'était ça ngai matoka na ebite pour faire masara ngai na ebite faire ngana ezate ko tokutana na maison mère te biso faire ya lelo te kala il faut ba medo shauma ba betela no lisolo il faut ba kanklo sambila ba betela no lisolo donc ça maintenant ya lelo te mais bien que massa zoki déjà avance par rapport à mouvement de ma bisalama déjà banda ba BCBG mais ngata ba récupérer ma PDG zwinga ya pesi na rendez-vous na ke chez na ma campagne amemi ma pa viensone tanga menga pa viensone premier rendez-vous ku te rataka deuxième rendez-vous na ye obima wana nakomi na palais na ye azwi ngai
amelinga tipa Viensone to komi Ouais, le baba na yoka na zo komi Viensone a dit que te ka vanda na vandia onema petia mo ouais yo petit yo ko na mouvement wana to vandi ngai Viensone PDG lui onema na palais na yo zalaka likolo kuna piscine ezalaka na piscine na sima te palais na yo kuna piscine te nzo baso bien na piscine te na likolo avant koma place oyo via somba lelo voilà na veranda na yesu kwa sima to vanda ngai Viensone na PDG lui onema to bando développer babani ko développer disons bango na Viensone na PDG nga na vandi na otala bango abina ma bon Dieu nous a le petit moni mutamemio faut ça bien on a PDG lui onema viona bena na senga merci parce que il m'a faut hier mutu po batu musupe ba ko sola bongo pe alekisi yango mais akutana na ngai tanga bike di sola ba sola ko nsone ezalaki pena dans les besoins que na ya mwana moni ba benga ngai vie par le bon et quand ça la moi au sala na vie ayoka déjà li solo et tombé siko ke beaucoup tanipe et ça te que ye mo kam memio mais bango ba vanda ina nsone bazota la msu ba ko na video moko boye ba moni yo ba bule yo mbala moko babana ko tala mona image ya Delta Force na concert to betaka na Angola na compte Delta Force na fête indépendance et les gars na Caribou variété des places Viensone na repéranga ngai kutu na lubaka na kutana pire vie moi aliao tanto leka kana Caribou variété wana il paraît que Viensone azalaka na rendez-vous moko pa ya Seigneur Rochero bavandaka bazo solo na ete soki legera na ndako Viensone wana sko vio to kutana na miki l'expliquanga viana sko camarade ya Seigneur Rochero yem dabetela na solo wana place histoire na nge banda Seigneur Rochero tabule mutazota na télévision abi petio na ba jerk denga zawana façon bina petio mwana oke musika lisolo wana betama tango betami Viensone yoka kango pi etika la lié poza ki image zo leka na Caribou variété nde ya mwana bule ezwa maka esalamaka na ndenge na kenda pa Viensone na ndenge pe na imbaka na ndenge makambo nyonso te lekelaka Viensone abina ngai se préparer bon na matisa yo na présenter yo mais yo ça tête yo côté d'un mouvement moni wera isanga viena ngabisanga bon mais ngamo na bisi Viensone na bi presse soki ezali kete na kotaka mouvement bongo lobi ba massa baloba ke ye bazwaka ya leka kuna test te to yibite ndenge ya bazwela ye neta kotaka bongo kana cop presse présenter nga pene ça dans wana osa test nga na senga mo pa Viensone témoin PDG lui onema Bamugo Viensone abi ta petio mambalo bon ça ke kuna ndenge la sambe la ka be baba boyi OK abi bon préparer nzembo mokasi mais jour on oya kulinga to lata bandenge moko ba extravagance ndo kunga kolata lata simple jour oya donc le Brazzaville soto zongi oyemba la mona la samba na komati so akina pe Brazzaville bakebeta concert moko na compte ya présidence tamba yo zonga ezalaki lokola 2 jours avant bakende maki ya double zénith ndena kendaka PDG lui onema pe na bengi na bisepi na komi papa na komi na pe ba viena ngau lycée tabalaki wana Sankara de Kunta zaki wana na la samba play au sakanati et là la dernière répétition avant okende maki OK voilà au banani ba osa test tango nga na yeka ka PDG signalé presse mamo test bandi banana ba osa la test ta nzoka Viensone mkonza 12 azot triko orchestre ne yemoko yemo wana prêtre bino zorende wana prêtre biso zo ba suka na formation on ba to ba ke Viensone na formateur te ba erreur c'est un grand formateur ah ouais un grand formateur je vous dis nous on a encaissé merci ouais komatawana mbala moko apesi code pa PDG lui onema PDG lui nasali Sankara sim na pusani pemene ya escalier to mata juste pour mata na podium batu bazo we l'escalier wana
Mais nga lokwa na ba kete lelo nde naza parmi bato ba représenter so ba représenter de donc nga na parmi les deux pour nga si bazwa nga na parler donc nga na dit kaka pona formalité au fait formalité kaka fanatique tout ça là pour pas massa ba mona kaka kete asali test ngo bazwi mais nga si bazwa nga na parler pour si na yembaka kuna si na sema news kuna na ndenge salama kale yo salama babengi muta liboso Michel Bass. Que son âme repose en paix, mon pote. Oh, Michel Bass a en vie. Yo, nous avons Michel. Ah, Michel Bass. Ah, Michel Bass. Ouais, Michel Bass. Michel Bass. Bazwa biso. Arrangeur, Michel. Bazwa biso mukolo moko na Michel Bass. Mais Mimish Bass azala kiwana. Le pauvre. Que son âme repose en paix. Voilà. Donc, nani na mataka Michel a sali test, papa direct il dit bien. Deuxième personne nani. Jomora matiwana ambipe makasi ya wana niveau maneti suki bakanga donc na biso ke asala test boyenzi mwaka nganda Knives off fancy ba vitesse za makasi après mba mbi roza suna ide na na webe suite tipo na webe suite ambi ala makasi mingi lo ya jeté après tama kepa sa test yo motali mutu bwenga yeli pourquoi que muto ça que nami kila yaka déjà ambi makasi ba boucle d'oreille obika ba mission mzo akilo kaka pena donc côté la makasi ndia zana yeto comprendre maman aile ndi ya saki aile ndi donc na ebiso ke tant ka balongo abandika bo mbala moko bima ya kenganda ba mo PDG le ne mabendinga na liboko achenga liboso telema na tele ba mo viens Nathalie mutu muso azate oyo akosa test yawa 12 moi ali akosa test te 12 PDG tindinga na mukongo ngana pusani abi yo ni mosa test abi pesa do yo ni ndo ligaturo ya sima micro voilà ba master tout bandeko tout vient abiso JDT mulopo na podium Ferre na podium Héritier na podium Zulema le pauvre que son homme repose en paix na podium azalaki wana mabiala azalaki wana pour mabiala azalaki nano donc batu tout toaki biso tout na biso que tout le monde était là ba Flamme Kapaya ba Bill Clinton ba Lacoste il y avait tout le monde. OK na yo yana pa na simi micro presa tellement à 4 wana telemi azuna tana ye abi yo comment on a bi pres comment on a TK na bien TK na bien TK ouais TK ça test yo tu vois na bi pres na uti na Delta Force ta biga Delta Force et puis ndena la ta jour on a matio ko za idete chemise pantalon ici professeur ni wana chaussure basimbanga na la samba yo outi wapi yo atako la professeur na pantalon na chemise en file yo tani wana non tika kisazela makambo na telemi mtalati bien classique mais ba traiter professeur en mathématiques na ebisio na vandi siko na tali na bi wora bi Vincent a dit, oh, bon, c'est calmé dans moi, dimi, la samba, bon, la poigne, kimia, total, na tokai. Mais yo, est-ce que vous le fond, mouvement est abi oui, prise. Abi, bon, le route, oyo, le comme ça, il a problème, tu sais. Bon, ce que yo, est manzé moni. Abi, prise, ngana, oyemba, Chantal Switzerland. Abi yo yemba Chantal Switzerland na vocal to abi oza sur penza que yemba Chantal Switzerland wana ili code si wana ngo laksake est-ce que eloko préparer yango boko bosa na pena loyengo aki pe na raison ko boni la formation banda e bandela wana va tout di na ngai eka est-ce que yemba penza Chantal Switzerland na bi presse Chantal na yembi so nzembo na motema abi presse na bosa na giza Blandine Pemba bia voilà bosa na bandika sikoyo petit keba
abeto déjà twaki bino makambo bosalaki kuna na kuzu yo bosani nao te yeb senga na pona nzembo moko sinon ki Chantal Switzerland kwa nzembo déjà c'est betami umeli how comprendre est-ce que nzembo mo penza pe tu as préparé yango yo pokuna la rapena ba vocal belé nabi presse eza Blandine Pemba abi oza sir venant que Blandine Pemba nabi presse Blandine Pemba parce que oyebi ke tango oyemba ngo moto a soutenir o azate moto a choma maboko azate il faut yemba ngo tuyo moko nabi oui presse na oyemba ngo oza sûr que oyemba na ba vocal tuyo moko nabi presse na oyemba nabi OK ba petit mususu na ibarate onema omoni apesi code ba onema onema ba petit mususu na ibarate banzembo boye vraiment hein après ba vocal tout wana faut ça donc il y a moi regret nacho moi pose mamke tozozo ngaka wana mais siko Vincent tazo pozo ba question na azo pesa yo azo linga faciliter yo mais yo zo comprendre ti voilà c'est ça makambo boyemo azo lela soko beti mabeba koembelo o kindokite bima donc yazo linga sala yo ndenge moko bo ndenge bo solo la ki mais yo zo comprendre yango a tout compris après là si vient habiter na oyemba mon président bien oyemba OK d'accord zona micro wana kasi comme ça to namona na ndenge au salon la samba to yo kae la samba to yo kae et comme bongo poani na comprendre botapoter bata TikTok et comment nga supprimer tes cas pourquoi tapotez les lives s'il vous plaît envoyez les cadeaux tapotez les lives s'il vous plaît émission ezana no ma cadeau pour ça ne bela koloba wa blagité tapotez les lives s'il vous plaît comment biso supprimer tes cas tapotez les lives sar na bino oyebike na yebisiyo mati na banda chant Vincent na avandi atelemi na kuwa ya podium otala na musika na bandi Zaki Chantal pardon Blandine Blandine na Chantal Switzerland apportez les lives s'il vous plaît Chantal Switzerland Blandine Pemba na yo banda nazalaka na susi ya Blandine Pemba nalingaki tashetikala na motema ekolongwaka te motema elobaka te solo na memi ngambo soki ndoto perfusion nyonso na kidiba vienzo nenie tanto komika yawe papa yawe motokela likolo na se yawe motokela bambisi na mai ekochola OK basignale biso babieza pona vert ndenge ozomela wana yango donc vert emona na sute d'accord Viens na vandi avandi atalinga tana vandi kaka nakoma soba pona bolingo Blandine Pemba kibostone na babenganga yume Willy Tembela na José Tumba yeye na sola sambe telemi Assemblée Telemi, deuxième vocal. Oh mon Dieu, ngana mituna kasoki lo sambo na kome pana yawe. Loti sangata na révélation na chance tandenga ko bondela. Na sengi na ngabome ngwa kotonga immeuble teo. Kasi babenganga ajani. Na iso na beta vocal na silisa. Vocal auto luka ba problème mais to continuer na. Ta on a ko beta vocal na silisi. Na yego ya BBC abiso ke batelemi ati blagite na leki wana na yozwa ya jilete mulupo na papoli na yozwa mabiala ta na abiso ke la samba wa ba mata na podium oza pyroman teka dio banza teka matia beti ba plan presse maman zu microbi et tu banda le d'office na maison mère d'office à côté maison mère et ça le bâti quand la musique bah quitte ba na podium bah quitte ici bah tu na podium baramo
Viens ton abi. Chef d'orchestre. Si mana micro. Voilà ce que Master a fait rigolo. Bataring. Master aussi m'a micro. Au moins ni pona teka. Ah c'était bien. Faire ayo lo babi praise. Teka ngana yebi déjà. Wa mutu na ngaya lelo te praise na sepeli po ye na groupe lelo to yambie Master yembi bien asali nga plaisir ya kosakana te ba yo benga mabiala parce que kota ba ker mabiala na melia ba mota na komi kota ker ba yaki wa accompagner ngai après et yo sala ke ba tuni pe mela bien praise en tout cas ça va valable les a de problème te ba bengi sko flamme kapaya wana pe kapaya ti avant que tu na bandana on a flamme que tu va no ipsanga déjà avant que si ma micro na bando yemba tamba na sengi nzembo ba singa yebisa flamme tana yebisa flamme que tu déjà na guitare ipsanga déjà ya c'est contrôler calme contrôler tout yemba pena parce que ngana yebi yo yemba nyonso eleka bien dans un pena posé flamme encourageant avant na banda pena test pour flamme pe bandal déjà na flamme bandal déjà flamme déjà famille master na zing azana na pesi mbote na pesi mettre zing eza pena famille to uti pena flamme susu na dikerod ozomona place uti voilà donc on a kutaki wana selo to utani na dikerod mabiala na dikerod batu na kuta na podium wana faire déjà yaki barumba déjà biso du faki déjà là donc voilà quoi donc on a bien déjà na kuta yo ba famille après na le ba ko lo bawana faire la pesi et accord na ye ça va tant bakati vie par bi bon assure test moni test peut qui clôturer ou anta via linga kata bo faire la bi presse na le belo mo chef zo micro faire la gaz micro bi presse ah na maison mère to yembara masa yembi ayembi bien mais faut ko bina pe po to yembara to bina ba preso bosani abinité ah shit moni mama lingara mama na lingera oya moni ngaki ya chaper teka sima na micro na zimi namoni mutu mazo komana sana bina ebisao mengi hero ye fondateur alifaki hero dance hero dance akomana se wana si ye wana azolanda biso aza se pesi ebe mbote bele hero dance na pesi mbote bele okay en tout cas merci hero dance en tout cas difaki wana falaki ka esala mapo ezala tremplin nzela ya bato nyonso tu nde toalaki orchestre na biso ya quartier toaka fier nango ti lelo et puis voilà quoi bien que lelo makambo ekoma mosusu mais il faut toyebaka place oyo towuti ndenge ezalaka nayebisi yo ke balobi na bina ifala kotuna natelema na katikati sebene bandi siko sebene elengi ya maison merongo na yoka na bakasete nazoba mosiko na live ekoti na makole matiti na mutu atinze bona kimi na koya podium place vienzo na atelemaki na tali na façade nazoki kotota na otema na temeruka maboko likona bandi pa scandale na maison mère premier pas deuxième pas population c'est mati omoni ba nyoso agira public nyoso mati na podium désordre koti na podium bala moko vienzo na kati musique abi alobi merci ko salut à toi mon pote siko na ebité na yebite arobina te obo arobina parce que abandi à peine même botige na batu bakiti ba maître bakiti ba ouais gros ouais prise na yebi na on répondre hero dance na yebi ah na yebi bien na yebi to continue na yebi c'est OK seben na bandi ko bina lisusu scandale umela te premier pas deuxième pas ba mati na podium dégâts maman vient son abi pona lelo to suki yao Eliot Mondo be zoai na ndenga systématique libération tekamba na moko ba kombo ba makambo nyonso tu et puis teka tozo kota na ye maki nie moninga ne na kotela okay mbala moko na vandi na kati maki pe na koti maki na maki pe to pesa pe ba idée ya tous les ennemis que ba mona chorégraphie d'entrée wana ba idée pe côté belé wana
ti ngai mpe basalanga mpe passeport makambo tu ntango ekomaki sikoyo ya fois kende onga na komplikaka badone soki bamemaka nga album ya liboso fana yembe ezalaki alakelele parce que epreparama nazala wana na kino mais lokola monenge moto température na nganzi ya ye nango kinganzi aza nango soki bamemi ye akos'impose ke esala penake te bato basali bacalcule basala impact na double zénith mpe elingai changer badonné engai bene changer badonné bien sûr ntango atala bi bon bavandisi bamaster bon elobamaka ya makambo ose elobama bavandisi bamaster batuni oyo bazalaki batete bomoi ndeni teka tomema ye na zénith bayaya mpe balobaki te présazela biso tokokende kaka bongo mbala moko te wana mpe ezalaki première poto ya héritier lokola héritier azokemba liboso plesi tobomba teka tomema nano héritier moni ezalaka